akumva ukuthi kimi ngai bino nyonso yinu za pemene wana za kutala ngai bino nyonso mbote na bino mingi mbote penza ya mingi na suwete kaka tangu lukuzunga na mbuka luzunga malamu ngai pena za kuya kala te tukukutana na bino kuna na mbuka merci mingi tukumuda na bala simu luzunga malamu ale Nogo, makamuni uzosala boy. Oh, mais on se pas problème na bébé. Tala na fufu en place la mbeli yango. Wana za nzong balambela kaloso. Uzakulu balanga nini? Nzungu balambela kaloso balambela ka fufute. Nazo nzala yango na lambeli yango fufu yango yo. Na lambeli yango fufu. Okulu balanga boyo papier hygiénique. Izote pa na kupangusa munoko. Koma uzakubanga ngai toba kubimisa yino ndako bakubimisa yoni ate na zena sanite itali ngai na yukinzwa malamu na dia ukuluba bebe mwasu wana duye kukutana na yena na puto awo yango na dili kubuta te basi na bile ndako dubenga kaba bebe koma yunguza ni mukoko na kudia yango funanga pa ya bebe abimisa ngatana abwa mfanga na ndako oh Nakujua. Na yo pena mtu na bengi sezo koseka ngai boy. Même ata mwasi na nga botaka te eza makambo nzambe etali yo te. Est-ce que yo eleki problème oke mwasi na nga botaka te? Makambo wana fo tika ngo oyebi te ekoko bimisa nga na ndako. Lelo nakende so babimisi nga na ndako nakende kikuku. Okosepela nango? Olubi nini? Mawapa binu mtuza kubengisa bisu? Tala. Ndenge na yibisi yo boy. Kupana banda na bula kala. Na bula kala. Uyuki Oh nogo. So dingi na bula yo pena kubula yo yukinga Ah solo ba mabete no. Oh. Na yiru ya kugonga. Kolonda kutanga ya okuta yo aboy. Amerika ne Iraq sikoje. Uzaku sagananga. Tu sais comment ça coûte la violation du domicile? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Silanga kwa. Tukukumangana yo. Amerika ne Iraq. Zilanga kwa. Amerika ne Iraq sikoje. Hi, mister, can I help you? I'm looking for a jobby. Joby? We don't have a Joby here. Jobby? Joby. This is How is Jobby. Oh, for job! Yeah, young one. Yes, Hey. yes, Welcome. yes. I will show you our stuff. Sir. Okay, I will show you my staff. That is Mr. Simon Ikele, one of my best staff. Welcome. Okay, and we go by my director of police. It's Mr. Eddie Kipwene. Okay. And I'm King George, the boss of the company. What's your name? My name is Kokodi Nzombo. Are you Crocodile Ndombo from Congo? Yes, it's me. It's me. I can't believe it. Can you prove it? Yes. How you come here? Sorry, I don't understand. You don't speak English? I speak a little English. Oh, okay. You can show me if you are... Alubi nanga na desert di matin, utsumba masanga. Wapi mbongo, nga nakubanga kwana, na lubi na dingaki na depa. Afuka misingape. Nakubanga kwana, nafuka mi na depa. Afuka misingape. Nakubanga kwana, nafuka mi. Alubi nanga yegwapi sika utiaka mbongo. Na lubi na kisangala. Akamati mbongo kwana. Akamati na television. Akamati sieni muzikali. Alubi fungu la porte. Na fungu di. Alubi nanga. Aluba. Bien mujibi. Kende. Malam. Nakubanga wana. Ngape na lubi. Bien.
Epi muyibi. Kende mala. Malam. Yangu wana baninga. Iluba paparisa po George Mbana. Baninga bayoki. Nazali kobenga mbelagwa. Baninga. Etikali muke baninga mikolo yo. Bozotala. Deuxième volume. Ya yokatoli ya mikolo. Baninga. Maladie komi mingi baninga. Ba virus zako ya baninga. Telemili biso. Baninga. Yango wana mikolo yo. Bomi bongwama. Pambate. Liboso to landalisa po ya biso. Baninga. Deuxième volume. Ya yokatoli ya mikolo. Baninga. Ezaliko ya. Système mikolo yo. Balola. 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 Osundi, balola, balola. Deuxième volume, il y a Yokatoli à Mikolo Baninga, et Zelanzela. Nibozo, Bolanda Lissapoyo Baninga, Mwanze Boboko Gotoka, Sibatolanda, Lissapolia Biso.